misaki yo. Magam oya asimbanga na buku. Ngai. Ngai azande ko na si un problème eza ya famille. Devant batu boya tayo moko. Yesa ngande soni devant. Soni ya nini kasi te parce que lo uzaba de soki za ka mfutima. Ils a rappelé calcul na ngati. Que à chaque fois un moment na mo posa nzoto mo boye. Na comprendre te maman na komi na nzoto na e. Babela loti na yo. Ango ko yinsa mama na konzima ti so na solo. Yaya, pardon vraiment. Pardon. Ah, maman regretté papa. La plupart ya bato ebele au mona ba réussir na vie. Bazaka na handicap mo visible ou bien invisible kati na bango. Moi si o abwaki so na vie, aza pe prédestiné pour na yote. Donc o ezo komela o c'est-à-dire yo moko folu kana o sala o to bengi le travail interne kati na yo. C'est-à-dire ezali po o combler loi moko boy réclamera bino na famille ya inceste. Bana ya français shalom na zana esengo bingi ya koyebisa bino ete na kozana na bino lisusu na Paris à partir le 3 juillet pendant 10 jours pona ba délivrance ya bato oyo koleka en privé na koyamba moto moko na air na ye pe na ngonga na ye mokolo wana tokokota na profondeur ya problème na yo bato oyo bayaki liboso bana ya autiste babikaki bato oyo ba blocage babikaki bato oyo ba maladie babikaki bato ba sans papier bazuba papier bino moko botama ma témoignage. Shalom le frère, moi je suis le jeune du Congo Brazzaville, je suis venu voir le pasteur Moïse, j'ai entendu parler de lui et j'ai pris rendez-vous pour une délivrance privée. Je suis venu en France parce que je suis malade, j'avais un problème avec la plante des pieds. Je ne sentais pas les pieds, j'avais froid aux pieds, j'avais des douleurs sur la plante des pieds. Quand je marche, je ne sens pas mes pieds, même quand je mets les chaussures, je ne sens vraiment pas le contact avec les pieds. Et j'ai demandé de voir les médecins m'ont laissé entendre que je souffre de ce qu'on appelle une neuropathie périphérique. Et les docteurs m'ont dit que les nerfs étaient morts, les nerfs des pieds étaient morts. C'est pourquoi je ne sentais pas les pieds. Et le pasteur Moïse a prié pour moi, qu'on appelle une délivrance privée. Maintenant, je sens la sensation sur mes pieds, je sens la chaleur sur mes pieds et j'en suis très satisfait. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, la délivrance en privé, nous avons une salle. Nous avons un Zambé vraiment où la Bible, où tout semble là. Les gars, papa, aïe, ça va biso, si kanyo son assis, matchan Zambé le bosso. Nga na yaki délivrance, na yaki na ba marié de nuit, na yaki na ba masque vieillesse, nous avons une salle ya longo lingango. Na sangi atana musala na ubenga na musala te, mais lelo yo, ba koma na musala, na kuboya me ba obonde langai. Ba obonde langai, fona keka musala. E abibale, na kina ndeko na nga kufa kipenza. Me bana mozana mukula ngo ba sambelaki, lelo na ulubaleki na ngai, azana bomo ya biki. Alamuki, Nzambe asali lelo yo nazana sengo, papa Moïse, mosali ya Nzambe ya solo. Ya solo penza nga na moni. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koyate bo benga po batia bino na liste ba délivrance ba pesa bino pe ba air na bino pe na ba ngonga na bino contacter mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana bino pe bokobika bato ma baladi bakobika bato ba sans papier bakozwa bato oyo baza ba blocage bakobika dazo zela bino nyonso tu na moto. J'envoie les feux sur ton oreille. J'ai ouvert ton oreille. J'ai ouvert ton oreille. Et maintenant, tu peux écouter. Bonjour, je suis Carmen. Je suis béninoise. J'avais rendez-vous aujourd'hui avec Papa Moïse pour ma séance de prière privée. Je suis venue parce que je n'avais plus d'audition. Mon audition côté droite était partie totalement. Et là, aujourd'hui, après la prière, l'audition est revenue. Là, j'ai fermé l'oreille gauche et j'entends de l'oreille droite. Et là, je suis contente. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Tu peux voir 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zobo tate, ndi yango ko la keboka bwana.
eloko nini oyo osenga biso awa tosala nini mpona yo tosengi kote nini Mbote bana nyonso bolandaka biso na kati ya notre chaîne chez biso télévision nzambe alala pambola bino ebele merci na kolo yesu masia parce que alongisi biso na bitumba oyo tozali na mona disparition ya notre chaîne ya monene ya chez biso télévision mais lelo tozongi vraiment na kati ya mosala yango nzambe pambola notre papa Cheikh Mokadi notre DG ya chaîne oyo ainsi que notre DT na koma DJ Mosolo notre cordon Elias et puis encore une fois tomoni et Azara na sima caméra et puis bandeko nyonso en tout cas na kozanga te ko souhaiter joyeux anniversaire à toi une grande dame na comme Ninel Merveille Makesi en tout cas c'est ton show joyeux anniversaire na yo que l'Éternel te bénisse abonnement en tout cas joyeux anniversaire na bato nyonso autrement le 24 mais précisément na Ninel Merveille Makesi. Là, c'est une personne très spéciale pour Nanga. C'est un privé pour moi. Que Dieu te bénisse. Vraiment, abondamment. Vraiment, la bande de cognos, son abo sanité. Bande de cognos, son bateka na zando. Nzama pambola bino. Vous êtes tellement belé. Nzama pambola bino. Toi, dans des mots comme moi, si il y a un biso, il y a un problème. Comme elle a qui est. Nous en a besoin vraiment. Toyo kaye vraiment parce qu'ils a pas si. Tu éviter qui chasse à Tokima. Tout qui nous appelle. Na éviter. Beauté, maman. Beauté, papa. Boni. Bien, papa. Comment on est? Et génie. Ah, il y a génie. Ok, merci beaucoup. Vous semblez là? Pas de problème, papa. Vous semblez. Nzamba makoki na nyoso. To pesio merci. To tomboli komo na yo, notre Dieu. Tout qui moment, il y a notre émission entre sainte main. Que l'Éternel Dieu nous conduit au biso. Na komo na Yesu Masia par la foi, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ok, il y a génie. Oui, tozo kayo. Papa, naye pa na bino parce que naza likambo boye ezolekela ngai nayeba te nini nakoki kosala. Eza à propos ya grand frère na ngai. Grand frère na ngai tovanda na ye ndako moko. Grand frère na ngai eza lupango ya famille. Eza lupango ya papa na bango. Papa na bango na papa na biso baza ya na leki. Ok. Bango nyonso siko bakufa. Oyo ngana ya na nga mwasi tokoma ovanda epa bango. Eloko elekela ngai na comprendre te soki eza nini. Chaque butu soki ka nalali ifo namona ya ziza aya omona abandi kosimba ngai soki nasutuki nalamuki boye namoni yaya. Yeah, mostomba. Ya mobali. Comment il est? Ya Aziza. Ya Aziza. Oh, Aziza est un mobile Azara. Azali aza quand faire na ngai. Ok, pas de problème. Ok. Mona so na surtout ki boye abimi mbango akini. Premier jour na melaka ngo kaka. Na boyo yebisa grande sœur na ngai. C'est un jeudi lisusu. Na lali na katikati ya butu po yaya akenda ola na église aza protocole na église na tikala nga moko na chambre na lai namona lisusu net na ndoto namona kaniti mutu asimba ngai nalamuka boye nakuti lisusu yaya abimi ntango amoni ngai nalamuki abimi su mbangu akei na chambre na ntongo naki église tokutani siko na yaya na bengi yaya mpandi na banzo etalisa yaya tala na nsima na oyo na nsima makambo elekaka eza na boye yaya azondimelaka ngai te aondimela ngai te mutu nyonso tuna oyebisa aondimela ngai te yango nayepa na bino bobenga yaya rantia na ngai bobenga mpe ya Aziza nayebi ke bino bokoede ngai na likambo naza nango parce que soki na minute soki bobenga ntia na ngai ya mosusu akoyoka bino parce que bino boya mikolo ayoka bino mpo ngai nayebi te so ayokanga te mpona mwa mokie soki obino neti na okosa mais pardon vraiment papa na osouffre na likambo vraiment yango nayepa bino boede ngai vraiment. Ah ok, donc c'est-à-dire papa na bino akufa.
fois na lupango famille mais lupango wana ezali ya bapapa baziza alors kola ndeko na bino mais aza komona papa kulutu donc so bolali na butu boana kati ya ndako moko to boana ndako na bino toza na kati ya ndako moko ndako na bango bo papa na bango na mama bango aza papa na bango mpe akufa mama bango mpe akufa ado boza bino mino kaka famille ado soka chaque butu asimbaka yo so fana koka viole yo oyebisi ya na yo mwasi alobi nini alobi ke nazokosa yaya kokosala makambo wana te siko ye moko ntango yo akimaka bolamuka ndenge na ntongo otuna ye te ke poko osalaka bongo arépondre yo te te natuna yo mona kaka soka nalamuki natali ata na fixe misu boye omona longoli misi omona bajour mosusu nalamuki nakuta ye deja bimi akie yo mona azongaka bapoko anga dia nalali na yo osutuka kake aza liboso na ngai ke aosimba ngai otango okima mwana na ntongo na ye neti jour moko mpe natuna ye yaya omoni aziza te ote abime deja ke mosala akomaka bongo maka ntongo kokima na butu aye asalaka makambo na ye sokola obi yaya na bino aza protocole akenda kolala chaque jour na église te akenda kolala chaque samedi nde akenda kolala po dimanche atravaille mardi mpe akenda kolala mpona kilte mercredi ok bo pourquoi olinga to accompagner sikoyo famille mwana bino eza mama biso nyonso baza na mboka ok d'accord merci beaucoup bandeko balandi je crois tolandi note yaya na biso comment bazobanda koaccélérer na ndako epa mwana papa kutu na bango propre nayebi te eza souffrance de osala bongo je ne sais pas nayebi te en tout cas apesi so numéro ya grandeur na ye epuis numéro ya la personne oyo azosalela biloko wana pour ke ayebisi ya na ye na yango yoka te ya ye nango awa parce que alembi na ye to na sport publicité mpo nsima nango tozonga bobengela ngai ye afana mobi vi na ye mwasi na kati ya kamo tebimisa ye sikoyo mbote bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama ledi mokadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela o na moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. bobengela ngai ye afana mobi vi na ye mwasi na kati ya kamo tebimisa ye sikoyo merci bandeko balandi totolanda sport publicitaire na biso en tout cas ne tolobi kaka ke bosunga bana na biso et puis encore une fois bosabone bopartager encore toza na besoin ya bandeko toza na besoin ke tokoma na même tokende ata na ba 1 million d'abonnés parce que ba 1000 ba 300 000 stoleki toza na besoin 1 million soki au partager soki au lobby en tout cas ça bien en tout cas to sepela ki mingi na ba policier ba olanda biso na FARDC ba olanda biso na ba donc en tout cas tozaki surpris ngana Thomas Fabien ndenge ba hotelemisa biso ke papa to croire na bino papa en tout cas boza ya nzambe merci na bandeko nyonso bandeko bakotaka doti na ebisaka biso pisa no rendez-vous chaque jeudi yaka omona nombre de personnes au bat bautaka partout dans le monde entier baka ko exposer pour bango poto sambela pona bango bazaka libanda bazaka ibele na bi monde entier
Batako partout bayaka. Nzama lola pambola biso ebele. Yaya, obi komo sunan. Yaya génie. En tout cas, et le bosso n'a pas su merci pour le courage. Mais malgré qu'il y a ça la casse le qu'on a mais non a salé le monte pas na yo hein. Et non a salé le côté ma part quand au simba simba au simba. Donc a des intentions à violer yo mais non a salé à monter. Merci beaucoup. OK. To bengi grand sœur na yo. Ya na yo à moi aussi. En tout cas, ça déjà na réception na biso. On a le courage pour expliquer makambo zomona parce que ça vient na yo. Hein? Et c'est ko tika jusqu'à ce que et quoi comme un peu ma bepamba. Et là il bosso na pesio merci pour na courage na yo. Merci vraiment mingi, hein? Zala makasi ya ko expliquer so ko expliquer le bika ndambu ngamo na zawana na ba comment ya ko expliquer aux agrandir. Ça va? Ça va. OK, merci beaucoup. En tout cas, merci. Est-ce que beaucoup de la biso ndeko ya moi si? OK, merci beaucoup. Beaucoup de la biso rapidement. Bonjour. Bonjour. Madame. Bon, vous allez bien? Bien. Comment vous avez vous enchaînez? Non, je n'ai pas commandé génie à la classe. Je n'ai pas commandé à l'université. Caméra. Non, pas de problème. Elle avait un problème, je crois. Zone en place au fan, c'est plutôt sur la. Le problème, on point à essayer de plutôt sur la. Comment on a? Jamila. Il y a Jamila. Zone en place au fan. Au fan, on peut non, j'espère. Pas de problème. Ok. Il y a Jamila, bon. Ça bien. Ça bien. Au cas où il fallait avoir un uniforme, mais à la télé, on a quoi? Mais na kama pina ibe kakende classe. Vous allez à l'université? Oui. Tu vas courir en bas? Pour na appel na baki appel ba bengi ngana yake dépendre na yo mona pe hygiène et ka elekilinga. Même si nous avons chrétien, nous avons protocole l'église, nous avons protocole à pasteur. Oui. En tout cas, en tout cas, qui nous bénisse beaucoup dans jeunesse, bosser l'ensemble. Ça fait tellement de bien parce que faut que Yesu Massi ensemble. Et à bientôt, Jésus revient. Faut que en tout cas, j'ai beaucoup aimé, malgré jeune fille, mais tu es en train de servir l'éternel Dieu. Ça fait tellement de bien. Et puis, on a servi la bateau, c'est ensemble, surtout que la jeunesse mobile. Et l'autre, en tout cas, ils ont juste sert à un problème. Problème, en gros, la ligne, il y a trouvé Bissot. Bissot, il y a autant en tout cas, Azolela. Ngana na mona ki Azolela na balabala. Mais il y a peu qu'on pousse à pepe nae dans solanae. D'ailleurs, papa, j'ai des problèmes, il faut expliquer le problème. Dans ce loba, on dirait que Bazo Kanga été. On peut interpeller qui est au Benaki, tout les caboyés, et puis tout le monde sur la nae. Maintenant, il y a besoin que, a besoin d'avoir le bangal camoy, il faut y aller. Est-ce que, au couple, ça dit, toi, il ne fait que, allez, qui n'a eu moi aussi. Mais je n'ai pas problème, mes amis, tout cela n'a pas été. Ya tuzalana na ndaku na tongo avant que université na personne bon en classe pour la nini web senga makambo anti o makambo ba caméra mais ils ont sens pour nini bon ya na boy que yeb suna ndaku parce que depuis quand on a biso zonzimina na onga ite problème en oli que na meza de kambia ya ziza yo ni kambia ziza yo kate na petit ça makambo yo kate pour nini na petit ça makambo donc papa tu c'est comme famille biso on me ça ba tibele pour nini on me ça pour nini na petit ça makambo yo kango na petit ça makambo famille biso na boya di malibanda na boya na lingango te makambo yo pixel eza makambo famille biso pour la nini ça qui makambo non c'est là s'il vous plaît maman. Maman, oh non, maman, maman, vous savez quoi, la personne à Cameroun, ils ont ma famille, ils sont, il y a quoi la Cameroun, ils sont à Zalango, quoi la Cameroun, il y a, non, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît, maman, tellement. Non, maman. Dans ça là, non assistance à la personne en danger. Non, s'il vous plaît, maman.
Mais comment yo makamo yo lingo yo compter directement on terme ça moi na terme. To so le makamo dit to so on dans So la nini to so la déjà. Ayebi sanga de makamo nyo. Mais nga ndima ngo te po yela bisine taza la ngo akosa likambo ana te. Etani na sana ngasi. Asa firme, asa te funa likolo. Akosa makambo ana te? Akosa makambo ana te. Mama na ngata yo moko. Ngani makambo te to so na ndaku. Awa na bona boy awa na lindite. S'il vous plaît, madame. Madame, c'est là. S'il vous plaît, maman. Obi que d'abord Obi est aux chrétiens. Est-ce que pasteur n'a eu pour respecter? S'il vous plaît, maman. S'il vous plaît, sois la place au fan. Papa, pardon. Pardon, bon, c'est là, non. Sois la place au fan. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous allons la toke na biso na ndako makambo tokende tozonga ndako na boyi bon yo kana msayo moninga na boyi ngana prophète makambo soni yo kana na yo na pelo pasteur na oko jamais ko kana ya penza ko saba makambo o lobela nga delesa ko to tika makambo ana to so na yo kasi mama to so na yo so na place of fana en tant que pasteur na yo tokende o mwana osala tokenda oyoka katima to eleka mutu tokenda so pourquoi yo lingi oyoka leki na te memozo tomo pona ni to oyoka est-ce que agolo ngama kone inde tina mutamona na balabala eloko oyoka mfuna zaka na plateau non plateau so na ndako plateau so na ndako to e apwani na sepe na mote a penza sa na sepe na ngata muteti ngana moni leki na yo azolela na nzela ngani na s'approcher vers ye c'est une femme donc c'est d'abord c'est une fille ngana s'approcher vers ye pendant tout naïe il y a quel problème de yem tazo expliquer naïke dans la likambozali boy oyo boko expliquer biso yana tout nobike yana yo azali soki infirme est-ce que na infirmité naïe nde ya mwana soit des fois nde ko pekse ka saba art ou nde ko alobi akosa nko jamais ndenge tovanda kali na nakondimela okwanta kosango jamais omona lokuta yana bibo siko sa ineti nini kasi yo expliquer na kasi egeni mko mosusu na okende université abenginga oyeya na masolo maosoa nayo nga bisi lobambanga na okende oyeya so nalali ya ziza mwa ata mosu asimba nga na nzoto so mwana sutuki boye akimi napekisa mwana makambo na si ye jina kosa makambo wana te ya ziza kosa makambo wana te ye mwana alobanga likambo wana mettre na boya kango mais des fois peut aux raté à des fois yo kenara retraite oui à des fois yo kenana ko na église ça peut aussi arriver na habite yo na aziza wana boza est-ce que waba na tata mo bana mama moko biso toza bana ya papa leki ya ziza aza mwana papa kulu do papa na bino aza leki ya papa ba aziza oui est-ce que yo ni monte comment est-ce que yene ngaza boya kokos non na ko dimelo ko ana te ndenge ni yo ni mate aza yani akosali makambo ana te c'est vrai oui est-ce que moi na oninga zabo est-ce que ye makambo est-ce que ya kokos la ndeko na yo ya mobali ki yemto osali makambo wana papa nga makambo nga yebi ke ndeko na nga mobali akosa makambo wana te akosala ngo jamais akosala ngo te jamais na nzimi te mais le but on l'accepte déjà état né azanango ebi kezana batebele pe état o mutakoza peut-être au monde que nous a limité par rapport à likamwana ndabike abana directement kosala makambo pa niveau et pas papa journaliste na lobi akosala ngo te na lingi makambo ezala awa te fala ebisa ngo na ndako na ndeni ba caméra baboina boina stand ça yo plusieurs fois na ndako non a expliquer na plusieurs fois na ndima ke lokwa na te po akoki kosala ngo te ndenge biso zala ka biso na biso nyoso akosala ngo te le tozala na bolingo donc makambo ya kuti ekozala kuti vous avez bolingo oui toi na bolingo ah bon oui c'est vrai oui toi na bolingo tozala bolingo makali tozala bokabolite ah bon oui makambo zolo bo ya terrible bosko ndao yende skon yende ko yana wana skon ngene onwa akize ke c'est-à-dire mutanga kabla famille zaye wana ngoba biso bongo eza accusation ozo ko akize le kinayo a moi si ki ozo ni mateke peut-être que mutako sa likambo wana ya sita ko seka modo yozo ni mango te na on di mango te po akosala ngo te banda lelo chilobi otika kosala ngo te otika kosala ngo te c'est vrai akotika pona letane ndenga za soko otika kosala lelo kwana te otika kosala ngo te likambo yo na monita
Ça un peu mon problème. Yo, tozonga ndako makambo na osali. Olaka. Mpona nga tosola ndako te. Mais vous savez donc combien fois? Mpona benga toza ana plateau ba caméra belebe po ani. Mais parce que na comprendre yo mambo caméra limbi sans. Na lingi yango te, na sepe na yango te. Ya Jamila. La grande. Na sepe na yango te makambo famille so exposer on na libanda po. Po eluka ba teso ba ndo mona makambo nyonso za sens. Yana sens te. En tout cas, ils a passé. Donc, si vous avez continué à toujours ça, Papa Moni, et l'on a le ben, il y a un temps à ébisser. On dit manette. Kamunoko na yo, kanga munoko na oyebisao. Na petit ça ko likamo kate, to meme ngoti to zela na ndako. OK, d'accord. Est-ce qu'inviter la biso la commis déjà? Invitez mon photo ça déjà ça commis, il a été sur ça commis. Commis? OK, beaucoup de ces invités rapidement. Beaucoup de ces beaucoup de services et beaucoup de des coups boni. Yemoko. Papa, pardon, pardon. Yo papa nanga. Yo sa yo dela. Yo sa yaka pardon. Yaka kasite. OK. Yepe akendeke ni so classe. Mais na comprendre te na liambi pe. Maintenant on pota no mona Jamila, no mona génie. Jamila problème. Non, kasi yaka no so place of fanate. Ndeko nanga. Est-ce que c'est nga? Ozan ndeko nanga papa. Ba vanda kana likambo na TV bo. Teza pe TV te, yo mon TV za. Ba kamera zo tala nga boye na so comprendre. Mama beyo no, mama Jamila. Mama demo. Papa yaka non, s'il vous plaît. Jamila, no so tuna no problème. Mama demo for you. Ngama ya mbiote. Bela. Ngwa place nanga na mbiote. Fa noir. Fa no place nanga, ngama na plus sur place. Yonde papa si ça? Yo. Papa si ça. Génie. Papa si ça. Santé ça va? Jamila na so tuna nini te bo expliquer ngana. Tuna mwana ndokyo. Mwana ndokyo ayebisa. Abenye batu nini? Tuna mwana ndokyo ayebisa o. Tuna e. Génie. Ozonga teke o to ça devant caméra. Nabiboy. S'il vous plaît. So il y a des fois où vous coûtez que ça couille ça au coup. Ça ni autre la question. Koko ya kufa papa zandenge mususu ke obenga mutu mobenga ne tension mona buliso i problème ezu bande konanga na yambango. So ngana zo yambango na okuta bango ba vai na plateau ndeti ka so i problème nini oyi ba pété ba kamera so tala. Yo za kindoki te ndo sana. Ozanga ndoki te. Et logo nini ngo ezo leka. Comment c'est possible yo? Ozo gangela ka mingi bo. Na pe yeza leki. Akota kama opwani. Ata leki na biso. Est-ce que pour la leki is a synonyme ça dit quoi? Ça dit on peut penser litoyo ka leki te. Akosa makambo asalite. Kato solo ngona ndako. A solo combien de fois? Ya pas Alex. Bon solo kana ngapwani. Bon, pourquoi tant ya solo na pourquoi pas yo solo ina été? Moi na ko ma ko ya ko sala ngote. Makambo nini on makambo nini on tuna bino kama makambo. Tuna mona ndo kwa ye biso makambo ya bengeli biso tuna ye. Bon ça va papa maman loba. Soyez pe ba boy pour mes atos felne zali. Loba kaka. Oui. Ya. Eloko na bengi bino awa tuloko moni papa bengi bino awa eza likambo oyo nayebisaki yo makambo oyo ya asimbanga na buku te ngai Maman, zona pas enfant. Si non maman. Respectez non, maman Jamila. Maman Jamila. Omoni yo. Maman Jamila. Est-ce que réellement pena yo sambela? Yo ça m'a protocole l'église. Maman, pourquoi pas fruit des esprits vous pas? Pourquoi t'appelles ce que vous apprenez à ôter?
So bête na pour so ta quoi kofi. Osani. Otomono na leki na yo. Hein? Comment c'est possible quand tu vas reprocher quand on va mon pour Tumboki? Maman au télé mais au fond non peut-être que t'es pas ni. Maman obimisa na munoko na ye. Bayoka ka mutu putu bayoka pe ndeko. Ya ndenga za akosa makamba bongo. Ya nda vandibu. Bon. Quand nde to zara ka. Dape mutu ko? C'est là s'il vous plaît. Vous êtes vite pour poani. Non, s'il vous plaît maman. Oh. Il y a beto la masolo combien de fois? Masolo beto danga. O abete là yo ponam. Ba 3 fois. Ba 3 fois. Au fait ça dernier on sola na. Na famille c'était pour nzina likambo wana te. Alors, ce que tu capes s'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon. Papa Ziz. Chef, excusez-moi. En tout cas. Non, pardon. Parce que Moni, ce qu'on pas la biso, il y a pour que tout le cas solution. Et ça, un problème, il y a peut-être il y a grave, non. Moni, il y a Jamila Tombo qui m'a cassé. Mais afin de tu vas été. En tout cas, afin de tu vas été. Mais tu as comme na Tombo qui a l'ité à l'oba. Dès que vous faites bois quand même famille, non? Nga linya yo kayo. Vous faites na kinyate. À propos. Ça n'a pas non dit maté. Il y a des si un problème c'est la famille. Devant batu boye atayo moko. Ba ko benga toke to vandi quelque part to solo li. Ezalaka. Siko boye devant ba caméra, devant bino boye, siko bato bazo mona biso bazo bo chiche na ndenge ni. Mon bon mbala la te mulela. Et ce ça ngande ça linga siko pas. Ezalika. Et ça linga pas si. C'est un problème mon côté peut-être yo mona ngoza suki. Ilo mona na bana yo. Mwana moni mbabaka milinga. Mote pela kate so milinga. Ebimedi. Moi ni na pe pambate. Boza famille, ngana moniye. Nazoya musala. Na moniye vers rond-point ngaba. Na moniye c'est juste azolila. Il a s'approcher vers la personne. Na me kotuna eke comment une grande ville quoi ebo a le problème nini. Ya bani ko relater ngai makambo o ya lobisiko. Et tout ça que tu benga ya Jamila Tomboki à l'université qui a donné maté sur une ligne. Ya tu bengi payo. Quand même les concernés, tu yo payo. Papa journaliste. Oui. D'abord excusez-moi nana. Autant je suis na côté na lobby trop excusez. Tu on a c'est pas pour ya Jamila chrétienne. Pardon. Bon baza non jugé que baza bana papa leki na. Vie et ça compliqué. Et là on se met d'accord ça la matin sort ça on a volonté là été. C'est oui on ça on a volonté là été. T'es dans toute la question. T'es na ligne na lobelo mon. Il y a par rapport à nini. Naza mutu. Et puis frapper na muki. Et ça rend soni devant de soni ya nini kasi c'était pas possible les gens ba soki za ka mfutima ila tanga ne bakate mfutima ni ya yo ka bo ba ndeko na ngai c'est là non s'il vous plaît pardon beaucoup ça Thomas Fabien parce que moi me commis siko et commis grave beaucoup ça Thomas Fabien. Ah d'accord, ça va. OK. Babiso so azobongama. Papa, obesa envoûtement et puis oui, na comprendre ngo te soki za envoûtement. Bon ba envoûtement. Yo ka kana lo bande kona. Uzande kona nga. Moni esala nga pasi ta mususu. Na meka ko sala ba makamu susu ona vi batu o ba mibali baluka ba sala mais pas na ngepe susu na sala
otelema boye ta mosusu obenga mwasi aimilie yo apesi yo espace te ezalaka mpe calcul na nga te mpe ezalaki calcul na nga te ezalaka calcul na yo te mpe calcul na yo te ojuste moloba nini parce que ondie mo échappatoire mo eza na kati wana toza besoin nazomona yango lokola envoûtement nini eza lokola envoûtement Jamila oyeba te po ntongo nabimaka ntongo naya komona kuta ta mosusu Jamila alali po bango baza na chambre nango alala ye alala na chambre na ye mpe alala na chambre nga mpe alala na chambre na nga. Ah, ok. Koya chaque fois un moment na moposa nzoto moko ye mais na comprendre te mama nakomi na nzoto na ye bandi kosimba ye non. Ya Jamila, pardon. Ya Jamila, s'il vous plaît. Ya Jamila, osa trop brutal, mingi, yaya. Non, s'il vous plaît. Yaya, tika yeko. Ya Jamila. La grande. S'il vous plaît. Non, ya Jamila. Yaya. Yaya. Jamila, s'il vous plaît. Yaya, pardon vraiment. Pardon. Non. Et puis c'est Akumatina Suka. Comme dans notre tournée après. Pardon, s'il vous plaît. Ah, non, regrettez, papa. Papa. Ya Jamila. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît. Ya Jamila, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est la pardon. Pourquoi ça saute rapidement quand on bonjour, tomata, papa nanga. Ils ont place au fan. Ma belle nous a groupé cet espace te bataloba. Yosa yaya. Yaya yo kaka. Ozo pesa espace te, ozo tomboka, ozo résolution yo moko. Hein? Tika papa se kufanya depuis kala. On la musaya wa. Hein? Papa. Continue à voir une appel ça tout maman, on peut expliquer. Ngai fona bima na bima na chambre nanga na epa na e pasi alalaka wala la comme on a fini kali kuta lali mais où tu leki na out où leki na out na eba pete soni na mwesa maka maman na bandiko simba simbe na nzoto momo na pas surtout ka gagner mon kimi ti papa papa comprendre nga. D'accord, merci beaucoup. Thomas. Pour mes alliés au wana yaya au leki au grand frère. Mais bon mi balé ba fan na lupango ya famille, lupango ngo mutasombango eza papa na biso. Papa na ba. Oui, bango ba bien papa kulutu. Ba onyoso basa ba orphelin. Yepe papa na ye akufa. Bon, papa la maman bakufa mais donc même butaki ba uti province. Ba te précisément na Congo central te ba yaki awa kaninge zalaka. Mais de connaissance mobali, de quoi grand frère na bango. Kenda ka epande kwa mosi a luka moya bimana ye. Ni kwa mosi ya bisaka grand sa boya fo mona a ezai terrible akutanga bamba ye ni nyanga na pexaki. Mais ye na kutana na ye juste na comprendre bana utinda ko pona ya musala. Na kuti une grande fille azolela. Na mega pe ko na s'approcher vers ye de na yo papa boy de ngai. De na ye awa pona sanisa ba mumbali.
Ndio mobali, il a accepté. Nanzima te kosa makambabu. Nanzima ke ngote ya. Nanzima ke kosa makambabu ete. Pour ni boyeko, pour nini? Nani ya Boyeko côté, mama soni. Ah, ntamela ngai. Mama na biso. Yaya. Papa. Tikana makambo emotion wana tikana yoka na. Ya mtu yezana mkumita na Nzambe. Oza réputation famille pasteur. Oza réputation famille. Réputation famille de baby. Oza réputation mobimba yango. Abandolo babo. Tokumisa Nzambe lokola acte ezaki préparé mais salé. Mais ezali kambo to ko encourager te. Na kolo babo. Ndeko na biso alobi ayebi te soki ezali ezokomela. Pareil, moi je nazomona clairement il y a une force la machine à l'inceste. Oui. C'est clair quand c'est parce que l'eau a des fois na bon moto il est difficile à expliquer. Et j'ai ça dans clair on a bandé pour aller en cadre appris parce que pour trouver à venir là les places pédiables la monisque faut vendre la wana na koloba na ndeko na biso et Emily et Génie yaya bongisa pe lolinga kolata parce que yango pe bisika na pe zabolo pe à côté la partie ya wana ezala malamu ndeko na biso ja Aziza moni Nzambe tia kela yo boya ayebitina il te manque une chose katina yo na benga ngo chose te mais représentation moko ya malamu katina yo molimo mo santo azangi katina yo na kosenga oboy pesa Nzambe espace katina yo parce que vous avez un manque de confiance quand il y a un démouton et ça le bon. On peut ce exemple moko. Omoni la plupart ya batu ebele au monde ba réussir na vie. Bazaka na handicap mobo visible ou bien invisible katina ba. Sans que oyeba. Et ça na job moko boye bisanga pour na terme, je crois nationalité ni nazo boss à cause de l'anglaise. Nationalité na. Tu crois ça na maboko te ana makolo te mais c'est parmi batu oyo defana landa ke mingi azana mwasi azana bana akoma pe defa ba livre bo mutuana na landa parmi ba documentaire ne azana eloko mo aloba alobi eza parmi ba biloko mususu o mokili tango rejetanga na retrouva kati nanga astuce moko le courage na miyebi onga nazali na découvrir ba capacité on azala ngokati nanga yango nde muto esali ke nazala o nazali na koyebisa ndeko na biso Aziza wa mbali kitoko mwasi o abwaki sio na vie aza pe prédestiné pour na yote omoni na kati ya loi ya création na livre ya Genèse omona ke Nzambe tango akelaki biloko nyonso ya mokili aki kokela mobali pe na kana kati ya mobali wana dimisa pe mwasi o tozobenga Adam na Eve. Problème eza ke nano kutai na Eve note tango zo désespéré donc c'est la même manière omona ke Adam tango azaki ye moko na banyama il était triste. C'est de la même manière awa ezalo kwa Adam azana na bikela munyonso ya mokili nano amoni mopanzi ya mipanzi na ete mais Adam n'avait pas abandonné ou ezali loi na ye existence ya mokili. De la même manière ndo moni Nzambe
naye kobimisele f ndenge oza boye oyo aza ndeko na yo il faut otyango na kati na yo parce que monde spirituel efonctionnaka na moment oyo motu mpe azopesa yango accès par rapport ya aboyi kotya balimite na kati ya vi na ye nayoki olobi bien ke nayebi te soki eza nini okoki kosurmonte yango parce que liloba nzambe ezoloba ke batentation nyonso oyo ekomelaka mokili eza nango ya bomoto mais nzambe akoki jamais kotika motu azala tante au-delà ya oyo ezali force na ye donc oyo ezokomela o c'est-à-dire yo moko efoluka nano osala oyo tobengi le travail interne kati na yo oluka osurmonte badésir pourquoi ezomema o kaka vers bandeko na yo c'est-à-dire ezali mpo okomble loi moko boye reklamaka bino na famille ya inceste or soki osede na yango eza na makambo ebele oyo esalema mpe ezomona clairement ke même so tolandi na généalogie na bino il y a déjà eloko wana esalema mais il y a aussi des répercussions ezali ebele oyo elandaka bino tileli ndeko na biso aziza wa mobali kitoko koperdre espoir te soki baboyi yo lelo epa basi wana okendaki vers bango peut-être eza nayebi te osalaka mosala nini na vi oza quoi faire oza déjà na mosala eza na lisese moko mama na biso apesanga abisinga moni biso basi soki tozangi vision tolulaka beaucoup plus oyo efrapaka na miso mais mwasi oyo ana vision to aza na mission kati na ye vis-à-vis ya moto aza prédestiné ya kozala na chemin na ye akomona avenir akomona oyo eza lelo te parce que oyo toza lelo eza tobenga yango tremplin eza kaka image reflet ya oyo esengeli tozala lobi surtout soki oza déterminé ya koréussir na vie continue koluka mbongo sala mosala malamu oyo aza prédestiné na chemin na yo akoya papa oui ndeko na nga ziza wambele babela bandeko na ngai ya makila ya famille nayebi ke ezala ata mosu mpasi mpo na jamila akomprendre ngai ena oninga nasenga ezala petite sere na nga moyebisi tinde ekomi boye seke balimbisanga kaka yango nde ya motu babetizo banda osala nani ya egénie jamila ya bandeko na ngai jamila eloko etindanga limbisa yaya yote bandeko na ngai jamila ya ziza na ndo melelo mboni na ondima te makambo banda osala leki na ngai ndo oyebisa makambo banda osala me na ndo ondima ngo te jamila nayebaka te yaya ondima ngo te yaya yango wana yana boyi na ngapa boyi na bandi na bandi boyi na lingi koyoka mutu te na boyi totika nga vana mambo osala ezalaka te mais oza na kati ya service ya nzambe mambo osala ezalaka te makambo ozosala wana ya egénie limbisa yaya eza force eza plus fort ke ye nayebi ke après avoir kosola na ye boye aza motu akokomprendre même molimo oyo eza kati ne mpe ekoyoka ezokomprendre toyebi ke na nsima kosalela mpe losambo makambo oyo ezonga biso te limbisa ye komona ye suki okoyela ennemi te moni ye moko alobi clairement ke ayebi makambo oyo ekomelaka ye te parce que c'est plus fort que lui. Père, merci beaucoup. Et ici là. Merci. Ici là. Maman Jimila. Ma besoin conseil en tant que pasteur. Bible dit les pardons c'est une puissance qui libère. Je crois que mon famille a beaucoup parlé. Je suis en train de réfléchir. Azam, c'est un âme. Azam, côté il y a beaucoup de regards. Ça, le diable n'a pas pensé. Mais moi, Bible, ça peut-être qui sous envoûté pour que tu pour le moment ça. On a un
Bon, les cas, et Bandeko. Merci beaucoup. Je crois que comme nous avons notre émission, tika te yesu masia soki azongite tokozonga awa zambalola pambola biso. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko nini. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kinshasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zongi génite. Mama zo lia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo kata. Soki esalika manœuvre pano ya temps bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati. Tu sais pourquoi? Homme de veillard Misunga ezana kati ya clinique Misunga. De so futima on ozo regretter te. Ah ouais, tu sais bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e moneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard Misunga. E moneli na misu te. E monani bamboko na finda ya pam bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comment na komi li petit Misunga. Babe.